Vena okuta na quartier la Toba Kenda. Nani azosala lelo ner ya quartier la Telibanda. Bango tu. Soto lobiota nga moko. Bango tu. Bango tu na ndeni. O matoki tabaka latine. Bango tu na longolite na bakisiti. Bana Kinshasa, Bana Poto, et Bana le monde entier, Bava Concierge, Bava Concierge, Flat Hotel, Bali Center, son cadre kitoko pona kopema, pona bino batbolela luxe ya makasi, bazali na mobange na salle de fête, o ezali na 400 places, confort et lalia wana niveau ya 2 fois te. Oh, vous commis déjà? Eh, n'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala awa boza mobimba. Mama, na salle de fête Bali Center, libana na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center, ezaka ka salle de fête ya Bamba. Moi si. Eh, mon mec ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisalo esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Tu barate gelelo yo ba caméra telemi boy. Tu barate gelelo yo ko pepe car. On y na car na obo beti pepe. Bora lobi bonga ide atamsu. Okopia kofi mobimba. Te na china lobi bongo. Eza ndenge tu barate. On sala moi public non, o eza yanga vraiment. Te kuna eza su car su 40e car ya vinanga. C'est elle que j'aime. Élégant. Ça habite quoi? Obiga ombane osabwe na baninga ba vocation. Voilà. Bagoma ko prêcher la bonne parole. Et gazotine la ngatara WhatsApp. Sourire na yo ya tongo ya lelo. Parisien, yo mona poto ya solo na bino beba na Europe mobimba. Tada! Bonne occasion de célébration ya 8e anniversaire chez Djonga Ngandantaba. Oyo, et qu'on a célébré mon le 10 août prochain avec Impact na idéologie. Moi maman, ya cause de chance ya ko participer à la soirée qui toko. Oye, ko salama au Pesimbobo boyi. Avec la participation d'artistes et musiciens au Bino Bolingaka. Emel Alias de Mingongo à Kozala, Suzuki 4x4, CNN Alligator, Titinal Capone, Fila Basel et Nono Atalaku, Zoebela, Ba Komi Kuti, Gigi Fall le Brassavillois, Wabalonzo do à Congo, Roi David de Mukuse, Pembe Tengena Doudoubass, Ba Kozala Mobima Nengali Sekite. Et si vous Tente, Ba invité Père Somo, Oyo Bino Bolingaka, Ba Kozala avec un partenaire idéologie, Wala de Monibongo Juna Mumba Fudokolos, MG30, Pep, Bourman Idolo, Ba Kozala Mobimba. Papa, maman, Ndego! Bonne organisation et soirée, les Kakitoko, Oya 8e anniversaire chez Djonga, Ngandantaba. En tout cas, ba surprise ezali ebele.
Beleko Anana Pona contact Zwa Pabebe Stilo Poko Make 06 35 47 51 81 Et bango pona adresse Poussana Malé Mena 13 rue de la Pointe 93 130 Noisy-le-Sec Ozala Mobimba chez Djonga Nantaba Pona droit d'entrée Na 10 € na ya Pamba Oza Mobimba Nenga Lisekite Baana Mama chez Djonga Nantaba En tout cas Nzungu Eko Toko na Miesi Lisekite Yogane. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandego, tout Bozolanda Biso, partout à travers le monde. En tout cas, Lelo, n'a plaisir et à trop. Lelo, n'a plaisir à trop. Lelo, n'a yamba artiste et musicien. Oh, Tolobaka, il est vraiment ça parmi artistes Oyo, bazana parcours moko ya bien. Pour les lorsque totali ba artiste o ba bima na ba orchestre ba pesaka ba témoignage na e ba benga ke professeur kombo na e omba oyo batu mususu ba lobaka ke non il faut que landela bien ba mususu ba confondaka e na bana Kofi parce que ayembaka neti Kofi Olomide atambolaka neti Kofi bakokana na Kofi Olomide. Alors tozo sola na e lelo mo entretien muke tokaki pe lisolo Kofi apesaki bakar. Pourquoi Kofi a préféré apesa Omba Jeep ya cher? En tout cas Omba za garçon moko boye vedo a Congo apesaka ba témoignage ba Fuji ba musicien belé ba pesaka ba témoignage ya bien. Tokosola na e toyeba akokana na Kofi boye ndenge nini ayembaka na voix Kofi ndenge nini toluka toyeba est-ce que en dehors ya kozala artiste musicien ya quartier latin est-ce que bazana même famille na le grand mopao toluka toyeba yemoko expliquer biso aleka na e vraiment aleka na pena TV mingi vraiment te mais lelo toluka to lobisa moi muke na lisanga ya bandeko na biso ya quartier latin baza awa lelo za répétition spéciale na showbiz awa to sola na Omba. Omba, bonjour. Bonjour. Boni. Très bien et bonjour Pena Batutu au Borota Labiso. Tellement que ma kambo pena ma lame au pied minene zali. Yango moni na sepeli pe kozali le contact na yo mon grand frère. Et puis na batu tout balinga quartier latin quoi. En tout cas nga sepeli a trop. Nga za master ya grand frère na yo na sito bandaka la va marambo. Bonne santé. Santé kitoko donc pepele quoi. Alors Omba première question na retourna pour bato belé ba se dérangeaka ba mtuna ba question à part kozala artiste et musicien à quartier latin relation à Omba na Kofi ezala ndeni. Bozana relation moko familiale bien. Bon, tout ça en relation il y a na boulot la patron nga mais ce que écoute puis mon ningi mo boy na ningi ya mo tango na jupene na ye na ninga zwela nga donc il y a un moment tout ça mo bon moko. Voilà, alors côté la Omba boye bato ebele ba mituna ka balobi peut-être ça na secret moko e batama bato ba benga ko mwana Kofi. Est-ce que yo moko ko expliquer biso bato baloba peut-être Omba zala ka mwana Kofi aboya ka kobimisa. Omba okoli na lemba vient na biso mopa ope aza parmi ba vieux ba bima na lemba wana. Mais ka ko expliquer biso na no moi secret ngozarani. Bon. Na lobango ils ont on ninga bien moninga na ju motango pe pemeni ya patron ya musique Afrique na balulenge belé na ramona quoi mais bitango na zalaki tango na kutana na boss batango na ju na boss na ramona pour mingi na vivre pembeni na ye on a bateau ba benga ko peut-être de mbulo na bimana mukili ti na gomi lelo mwa mingi na ye on a za mwana dongi mingi na ye kolipa na ye poza parent oyo so biso oyo tozala mwa lolenge na lamu na batu mwa mayele mwa nini za poto zo pe mwa ba matia na ye donc mingi
yango moni ezalaka mpe mwa bongo ezalaka mwa bongo quoi bato bacomprendre donc nazalaka na boss nanga trop nazala na ye trop donc nazalaka mwana epa na ye mpo nazala nde na ye trop nga azotuna bato balobaka omba peut-être azala mwana Kofi réponse nini opesa bango mpo kotala yo boye orepresentaka vraiment image ya Kofi Olomide pena mobimba est-ce que koyembela nga eloko moko ya Kofi ata moke na toyoka wana moni biloko eza ebele suka suka olobi nini élégance naya to na continue kozela yo namata bangomba nakota bazamba na banga de ngaya butu ekoma semikuse ngaya ponge ekoma 3 heures temps ma bandoto monotonie élégance c'est tel que j'aime élégance habité quoi oyebi omba ndenge osabwe na baninga ba vocation bakoma koprêcher la bonne parole ekazotinelanga tala whatsapp sourire na yo ya ntongo ya lelo soki obosani tindata ya pokwa ye sukasuka olobi nini élégance tona ya tona continue kozela ye baninga nzambe apesa bango bavocation donc bakopiaka vraiment mutu boye na elongi eyembeli bageste ozomona te ke aire moko boye bato baraisonnaka mpe mwa suspect moko boye peut-être bakozala na raison amoni lelo tobi na pi oyebi mokili kaka nde eza mo ndenge ye lelo mokili ya mnaja mokili ya ja yango nyonso ifu eza na maboko ya nzambe kaka mpo ye nde mokonzi to navandaka na tali na bia maître chic leta pembele mare nanga bibi mapesa maboko bangi mare quadra ebina fanatique mina ya latino ya kati nakobosana jamais pichu mapesa première classe famille pena et puis nakobosana pete malili mapesa donc place boza Ividja Angelos mapesa omoni mokili soki batu te biso mopeka batu toza rien soki bato te biso moko bato toza rien mais c'est comme si omba question na biso neti ozodevie yango ozodevie mpo eloko bato baozela baomituna eloko mpe ekimisako peut-être bainterview eza peut-être baquestion oyo interview te mona michu tona pi na bandaki yango tu es jolie pi donc chéri nanga lelanga parce que biso toza ba maître ma petite me give avec moi un voyage à business business alors omba nakota na évolue na moi question moke lelo tozomona guerre entre Fabregas Maestro na ndeko na biso Robino Mundibu balobi mutu akoraconte histoire yango vrai eza omba yebisanga omba na bandeko na bafrère na biso mibale wana boyebana nanu ndenge nini est-ce que bobeta na orchestre moko bon bino moni ti boye po boyoki ngai na masolo na bango d'abord eza makambo oyo nga naomona kaka ke ba mikolo mpe bayebi nini baosala oyo abandi mabe na conscience nayebi ke abandaki mabe ayeba na otika mpo tokoli toyebaka teke lelo oyo bakamera etelemi boye toyebaka teke lelo oyo kopepe kar wandi mpe na kar na oyo boye beti mpe
Bon alobi bongo ete tam su okopia Kofi Mobimba te na China alobi bongo eza ndenge toyebaka te osala mwa pibi ke non oyo eza yanga vraiment te kuna eza su car suis 40e carré ya vie nanga maintenant tobandaka na ba ne tokola na bamasa ba quartier toyebaka te musique tona osala ngo neti nga eza resengo nanga atana lie atana lati atana sani ni pono ga gu esengaka na musique ebeta na oka dugu esengaka na yemba eza vie nanga alors ekamusanga lelo oyo soki bato bazobule ke problème moko ezali entre baartiste mibale ya minene ya mboka oyo ozomona atake nga sikoyo atake moto okombo na ye bimi mpe na kati nayebi ke ezala Robino ezala Maestro Fabro ezala Ibrator mutu ana problème moninga aza te mais baza na baproblème nde baza na mutu ana problème moninga aza te bape na baproblème te eza kaka nde pembeni na bango na osengaka nde bazala na bato moko bien masa na ngai bandeko na ngai bafrère na ngai balider na biso bozalaka na bantourage ya bien ombe biso oyo bapeti na bino est-ce que yo oza petit na bango bi oza master na bango balider te na petit na bango donc oza leader te nde ozomizongisi te na petit na bango mais omba yo bobeta na bango chez do ya Congo na bango na biso tozonga sola leader te bazogere ba groupe oyo biso tozomona bafutaka bato baniso nde toyende toto nga siko naza masa na bango mais naza na orchestre oyo eleki orchestre tout na Afrique ozomona sikoyo mais eza te question naza na orchestre eleki orchestre tout ya monde nde nakoniata bango na makolo te nalobaki baza biloko te non na respect naza nango envers bango nde namonaka mpe ke bamasa na nga boza balider et moi ye moko maestro pa beta je béni bénédiction pene ya nzambe mpo lelo so moninga zwi ezaka avantage na yo soki oza motu malamu po aoyede yo anka ya likambo vie ezaka majare wana ndenge mpe bayedaka wa lelo bonga naza nzambe moto ayedaka ngai à travers nzambe naza entouré na wana mwana quadra nazaka na nga bien et puis bango mpe baza bien donc toza bien yango nalobi baza bamaster bosofra na bango ensemble soki mwa problème eza peut-être mopa au mwa absence na mboka batiako mpe mwa maboko bon moninga naza na nga naza ombali pasa soki nga soki natiaka bango maboko olobani yokende otya bato baa na bamouvement te nalobi te po kaka kolamusa faire comprendre yo kaka ke biso na bango lokola toyebanaka na TVT ezalaka mpe kaka na TVT dora na ntina koloba kutu te mpo bango bayebi ke soki otuni bamasa na ngai otuni bango bien est ce que omba alesengaka bino balara bakoyebisa bino koma batiako témoin na baproblème nyonso ebimaka nga nayebi ti toyebani bayebi ke masa na biso ayebi nga masa na nga mpe so navandi boye nga ta problème ekomi ndeni so elobi aza wana problème ezali na otya na se soi Maestro Fabro azali wana aza na otya na se Ibrator na otya na se mpo toyebana na caméra te ozomona amour wana eyali ere bozalaka ensemble bozobeta chez do ya Congo nayebi te poste yombo ezala wani poste na nini nga toza bamusicien ya bozalaka nanu combien nga naza toza bamaster moi biso bakoyemba oyo ezalaki ndenge nini toza bamaster nga naza ombali pasa moko boye manga guitare na ye ozalaka professeur te tena faire comprendre kaka mo dimi histoire bango mpe beso baza sui baolanda image oyo batimbela sikoyo nga nazaka na ere mo mpe na mo église nayembaka mpona eza bango bayebi masa na biso yembelas Ibrator mpe koto oyo yembelas na mwa décoration dans toloba éclaircir biso parmi ndenge bozalaki wana moto ayeba kokoma nzembo makasi ezalaka Ibrator kokoma nzembo makasi nakoloba ngo te
Non, expliquez biso po bazo tia kati ngana za temo na koloba te ke wana ko mapumba ande oyi banzimbo nini maestro abimisa banzimbo rubinyo munini babimisa banzimbo oni banzimbo na oni beta yulu banani yango metre na azate mutu mto sa musana bien azolisa pe famille na bien azomona mende baza bato to vivant avant caméra non o tozala pena ke Chebino ndezalaka référence na lemba na avenue Lopolo wana Chebino ebandaka kutu ebandaka na oni ngazaka na mwana matete na uti matete na quartier ouais bangufu bamongo banunga bangilima on a umbali pasa après na ko tana lemba terminus ba epulu ba super lemba ba ni wana mdade ke ba place a umba mais ba pe yolo yolo bo ba ba pe yolo banini do kandizala donc ngana obeta lisolo bango ba biso to bana ko yimba ya teke ba opesa bino la ya biso ya sentiment na biso ke biso kutu alaki botelemi bo mbali pasa so yimba kotoyo kuna pe ba créer moni na bango mo to beta masa bato de yo fele ba e bo e patem ba touré so yimba na yo balini kuna pe ba touré pa to kuta donc tozaki ezelo na biso ezelo na biso mais to yebani toyebani grâce au bango bazana ngo onga pe nazana ngo po nazongo lui na boss ya musique Afrique lelo yo na alobaka ke atani balobaka miracle atani balobaka nini meka na musala ya samba boule pepele donc bantourage ya ba master ndi bozala batu malamu boyaka bo lobaka makambo bien envers bango boteyaka bango si mutu na bungi boye mona kuzu ko bo mais banga moni bo pona ebi bango ba bon batu très bon alors caméra fente bisoté o mbali passa comme donc ko isa binomo boye bi ata bo ni o mbali passa quoi caméra fente bisoté tozunga na ba boule mo ba nini ko sa bisoté batu ba beta batu mani to mona alors tout tika va faire ba fente o ngana okoisa pina loba izaka ke ba master ba entourage na biso izala malam vous comprenez o lelo yo bozana ba groupe bozana batu bo gérer tata pena ya mona amona yana be père na e asona sala musala mobu o bat bazela na TV ba sepela enta batu eloko mo ezoli katititi ils bien et pourtant ceux qui ont songi pe ba journaliste to yebiti ba montage mo na mutalobi comme na bien enta bino bozi bokati bokena ngomo ndenge mo bongo za pe bien te tous ba responsable papa na orakola davia so tali ba panda côté o tali ba tozali moi question mo moke vraiment nakotaka na rythme maloba na okaka est-ce que kotalaka bandeko no vraiment bobotama papa moko mama moko est-ce que bokokana pena kunga mona ko kokana mingi na bana vraiment ya kwada exemple moni mutu akoli na poto abotami kuna akoli kuna est-ce que bandinga mona akoli awa abotami pa bazaka batu tamso aliki na maele me balolenge banozalaka soki ba famille ba kokana tingana kino na ndenge bongo ko faire comprendre yoka ageno muninga naza umba namsusu lipasa nanga paza chakome azangai aza umba te na forcer bango te ba community nga ngai pe naza mutu mo na ebitene na ko faire comprendre donc on est zaka za ki kofi ya neti ya makila omoni tango vandi na mutu neti patron ya musique ya Afrika so bénéficier na rien c'est kozaka c'est ma pour ya mwina ya pesa nzela bénéfice yango siko ya yo zande siko ya grave elongi elobeli yembe so talaka ndi azalaka bogara modèle wana bogara na biso so ba leader beauté lokola bébé ya moke nge. Est-ce que vous voyez mbelanga elo mo ya kofi ata ya kala atanze ba kuku atanze mo na ya kala non na sentir na nomba
omoni nzemoni na koyemba nzemona biso pe yake mobele simbanga na loboko opiniza mpona Anita mpona yo mama Pula mpona yo bibi mapesa ngepao mpona yo Jonzongo simbanga na loboko laissez les morts enterrer leurs morts lokolo tenga mbeli na mokongo ekoti motema te o elanga na kufela na nzela kene esiko tinga likola soki kobangisa lia awata likala sonika na mokongo adresa ndako na ngai omoleki nzela soki aleki amemela mama mitsango nyama makasi balandaka ye na nsima se na mwana na ye moto mosusu asundoli nga na nzela ebembe ezangi te mwa umba Jino Kabemba fotelanga moko fote na ngai liboso akombata motuka efalela tuna kelke pepi na reserve motuka ekufelinga na zina futitike ezofele bakizanga motuka connaissance na yo mpasi kolinga moto alingaka yo te Chiboa Pula. En tout cas, Omba Chibonanga Apula Chibonanga Ogi champagne de Zurich na Chibonanga Ballon d'Or. Voilà, bon comprendre en tout cas c'est Paulé Lumumba. Adel Djogo Bagou danger Adel Djogo. Rabolingo ekuminga ikonsela lilita Adel Djogo. Bagou danger. Ngana wotama pona wakasi liwa na ngai. Le lula wa bele mise lula chibo apula. En tout cas, garçon, il faut tout saler Adèle. En tout cas, yo se pele bele boye. Na bité siko. Non, na se pela na savoir faire na yo. Non, nga bon. Ça la bien, na savoir faire. Il ngite pose la petite là. Non. Et ça la bien, na savoir faire na yo. Yango ça la vraiment bien et ça la vraiment ba plaisir à trop. Alors, Omba vocal moko beta na clip ya Yoka Mbonda. Na bité yango ezalaka vocal no liboso na quartier la te. Vocal nga liboso ezalaka na nzembo ya skol. Skol mandra mande yokanzot. Skol eza miremera manga partout na monde. Yango eza moto pasite libu mu pasite. On dit elenga makongole En tout cas makambo eza grave. Ngai na mona makambo yo esenga moi Aden ya muke et ça la bien. Alors mon frère Shadrack, on a moi question à poser Omba. On a moi deux questions à poser Omba. Voilà, Omba du passe hein. Tant yo batu baloba quartier la tentika la ya kombo. Quartier la tentika la ya kombo, mutatika la na succès c'est Koffi Olomide. Donc batu tuna ba Omba li passe ba limo na terrain, ba yo na rale sous-souté. Et alors ça te fait comment? Est-ce que vous promettre pe batu ba Hollande, on est la deuxième question. Batu ba Hollande yo ba fanatique ba mélomane ya quartier latin qui po bozongi sa quartier latin zala ya kala ba modoko ba ramba ba soleil ba Omba donc tout vous permettre ba ngoni voilà bon merci pour la question na yo ngana zuzo ka nitika ke batu esengo nangisa po batu bazo nitika ba réclamer quoi ile mo bo na kama réclamation album à quartier latin zanzela moni ba vie na biso wana bazane lo ba sale lo soutien pas ba bosseur ya niveau liboma parce que qui ntimo mpona ya les grands hanches ali depsena kulela lelo lokola banoyo babota maka bakaya umatiriza la kake mama kufa mwana habika bandulela ka libele ya mama kasinga na kulela bolingo na yo egenamo solo ye atretanga yawa mondo
plein de soucis na motema orana maboko nakosambelaka hala ici yo bavie wana bata danger yango moni biso eza neti bato bavida na var n'est-ce pas bien bazona batana bango te nalobi bongo dans sens ni est-ce que ozo reconnaître que quartier latin des arbres ozo reconnaître que quartier latin za na baisse c'est quitté limwa et kundama papa mobimba allo bakate simba ye hey omoni ogi champagne de Zurich vina ngai mopao titre ba Enzulukable etioka yobi kulandaka prêtre kombona Enzulukable eza babilo mususu eza na valeur à libela nebite su ekomela pe mutu babilo mususu eza ba valeur à libela neti ba mopao kobobula kututike quartier la dego vide mon rien to ina mo débat bo bandi umba ba master na yo bazo ba master na ba prêtre no pesi héritier watana bembote boss live ça ayebi tokutana na place tokutana na boss okabela ka balara wap na boss zonde mara héritier ote na ndima mama sala ngatu obeti même histoire ngona ba question musu ni ngoko taka pour songi songi non owanga na ki olobi en tout cas ba fabrikas bakabela nga pete ba robi na chérie est-ce ngana lobi ke ba fabrikas bakabela na te fabrikas je suis dans lobi lo comprendre non côté na bango lobi peut-être yondo kabela ba na pêche bongo pour aki pressé qui pressé au lukaka oye bandeni ya betaka na ba masana e podi ba masana e ba pesa ke valeur wana ni masana bango yo nzinga content der mo banini esala ke o bani ba bato ba songi songa ba journaliste bani yango na ko iseli pe ba journaliste botika songi songi ba montage à lokuta maestro ndaza on ataka niveau maestro apesa Afrique mweloko Afrique ni na maestro Fabro cible toujours nata hein tout sika ba ji affaire ni non bino si bona massa ba simba te mais bino on mali passa na temps na ba massa ne pe na temps bolini Congo voilà en tout cas ezalaki wana omba donc ezalaki vraiment omba na habité to comme na sona suka mais ba question moko boye ba question choka c'est comme si on répondait à ngota lobi quartier la thèse sur impactité ngaki lo kona na sida faire éclaircir bino omoni question mona tunaki nde auto répondre à quartier latin obi bato ba réclamer ka bato na bango voilà nde bato ba réclamer bato na bango siko bino ba o bozalo na quartier latin bo promettre bato nini omoni yango moni bato ne faute na bino te omoni loko bien esalaka bien bato bayebi quartier latin eza nini wolo kotikala wolo mapata toujours mapata mabele toujours mabele quartier latin peut toujours quartier latino na minute si bomoni biso tozwaki mwa temps si bomoni tozwi lisusu mwa temps dimi oyo eza bafere ya minene eza bafere te kovandi na palais olamuki noko alobi nango olobi ba omoni nde ya boye eza mpe mabe te kotonga ndako mpe bandaka na villa te omona mpe chambre salon omona mpe studio mais mboka na mboka eka na lolenge nango okake mboka na mboka ai na lolenge nango biso soko na lolenge na biso tozozwela bino mpena temps ya kolambela bino baplat oyo bolingaka bachanteur neti basenko boy balindalala bamaya se JR33 basindi le cœur honorable honorable Beri 4 sim bakabriolet siko iyo ki ba melodi atanga mu nyomba lipasa na loba ngana na ngari affaire nini yona ba nzambe kumisama pona za mumki hona ka batu matbozela grâce à papa Fololo anki ya nzambe
pambola lisusu mokonzi mopao pesa lisusu ye bon ye kutungana yo pesa ye eza libela o abiso vraiment tala kaka on ba question suka ba vetu bo sepela kalate légende na minute oyo batu bo consommer kalate légende mais en même temps album na no quartier la to bozela combo impatiemment pa place bo ali bo bulega ah ben kalate pe yango po izolamba ma déjà Jonzongo izolamba ma déjà na ba vena o kuta na quartier la to bakenda nani azosala lelo ner ya quartier la telibanda bango tout alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka bapapa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus mpona bapapa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakokoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer eza prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc mpona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José tolobi otanga moko bango tu na ndeni o matoki tabaka latino bango tu wana longoli te na bakisite. Il faut être sincère et puis clair. Félicitations Fali Poupa Bendele Afrique et monde. Europe Amérique tombé. Mon quadre. Félicitations. Notre Fali. Biso ne toza fier ya danger sanga ni loloba biso bot mi tena place biso et puis non féliciter pe ba venanga misusu ya latino na mona ba obeta pe na ba restaurant ils a bien ils andule yo ndule beta manga na Stade de France ndule beta ma pe na restaurant ya chaque jour c'est que évolution exacte bien c'est di batwana zoloba ya restaurant baza bien na vie na bango ya wana lobi soki chaque jour na restaurant c'est que évolution exacte te chaque jour na restaurant te restaurant ezala kaka tokutana batu bamoureux ya belle mélodie ya bonne musique bayaka wana se retrouvaka puis on a ba artiste reconnu et ça là batu bien tous en restaurant te ata so ya hyper restaurant mais batu restaurant za ya fo ultiki mna palo ke na restaurant valeur restaurant ventre melix est-ce que on ba na boire le table bongisa déjà ngaza na problème eh beau nanga za problème na ça c'est bato bakosaka bino mutu a problème nanga mais bozala na guerre na boire le table ça c'est ngago na guerre na boire le table ngago na guerre pesa yesu guerre et pesa ngani mais yena si ma guerre wana asombi mituka asombi de parler zoma teke a profiter quand même na si ma guerre ngana ibi ngate guerre ça pour ato beti nga ekota na ngote ngata basa ngato sali nini etangama nango ke mutu yo mutu ko simba ekaka ezaka nzambe yangi tangama nango bongo yango mona tika mutu so yo nde prêtre ngape na isima no grand prêtre yo na pesa ko exemple ya kala nyama makasi balandake toujours na mona na mutu mususu asundolinga nzele bemizangi témoin suka donc batu batika ba belobi
batika banini et puis na minute oyo toza koprépare makambo ya minene donc oyo alingi masolo numéro artiste na bino pozwa ngai na whatsapp omba lipasa eza plus 243 84 50 22 370 84 50 22 370 okomeli artiste no na whatsapp opesi conseil yoleka nango bien bandeko ya bamédia banini botika kobulele baartiste na bino baza wana mpo na bino bamasta baza na bango bien eza kaka mpe basungisongi ya nao bakisaka makambo po eza mpe basungisongi ya bamontage misusu motu neti maestro Fabro oyebi na vi na ye masa na nga wana nayebi te soki azalaka vraiment na baproblème na bato nga nayebi te nga namona yango nanu te nandimi mpe teka kozala na problème na motu nga nandimi yango te ezalaka Robino yo yebi Robino nanga mpe nayebi ke oza motu mo oyo eza ndenge na yo te kozala problème na motu oza siri na makambo oloba wana nga nazoyebiso mpo Robino oza siri bon mais Robino ntango Robino masa na ngai te Robino motu na ngai lokwaka maestro mpo maestro ezali ke maestro toza na ye ya mo intiki mais Robino pa intiki mpo Robino aza motu mpe ya motema monene aka mpe motu malamu nga na Robino topasa mpe bamoma moko boye lelo oyo tokoma kosimba mpe mwana nde naokaka mwana taleki na tv nasombi lopango na bime tala nzambe nde osala biso lelo omba mpe avandaka nkwe na ye kitoko alela $100 200 nini tokoma mpe bana oyo tokoma kosunga mpe bato mwana mama ya picho ya mwana mama nakutana na yo ozali na omba star yo star mouvement naleli nasepeli ya to biso kaka tobeta le 10 na showbase tosengi yo ozanga te non ozanga te le 10 toza wana vraiment ebele parce que mimi nzemba pa ye fait tous pe aye ya mbeto baza si place na kini bango nyonso bakozala baerike salo bapatrik bongwele shidi tete tout le monde azoza papito kindudi bango tout mais namoni bana poto ebele baza déterminé parce que yatana ndulo oyo nga na biso yo nga mo tovandi nde masolo ezokende oyo akorate bon aosentir ke arate po eza danger ayemba te bosentir papa mobimba moto na njakomba le 10 oyo ndenge yo moko olobi biloko mosusu eza valeur ya libela libela valeur sûre libela siko moni yango moni chez nous on travaille bato lobi mwa trop mosala nde kaka nde na lobi eza na mbongo bato ya pembeni botika songi sabino mpe boyoka mpe suma bato tro te bino boyebi mosala eza nkolo faut kobanga nkolo mpe kozala kimia donc sango na ngai yango wana nde oyambinga mpe lelo bato nango lobaka nabwaka bango me bwaka bango me mbala nsima mpe monana omba omonana na pasi omoni neti lelo nde tokutani tu nandimaki teke tokutana do émission lelo bazwinga na otravaille kutu baplan se préparaki te mais bon moto bozomona journaliste aza grand frère na ngai ala banda na ngai ayebi ngai donc nzambe akumisama nyonso na maboko na ye batutu toali bolingo toujours kisi yaka moko toloba yango soki kande ebandi solution ezalaka na kimia ezala na kimia bole omona esimba match eza bien le 10 oyo tokutana awa bana poto na bapesi mbote sere nango jonzongo bambote ebele place ozali famille mapesa mobimba bambote ebele nakobosana te pire vie na ngai Jino Kabemba Jerkuba place boza mingi panda kote mingi na États-Unis na omona mingi américain noir place ozali bako bambote ebele bamasa na nga mpe mpo natangi mpe
Yves Condé, vous comprendre. Isaac Abouzi Belé dans London, famille Djeka, donc vous allez Belé, Mambote Nabino, Malasima, tous allez les sous. Voilà, merci beaucoup. Alors, mon vieux, comme une action à Souka, bateau belé pe balobaka. Mba mwana Kofi a bomba ya linga lobate na habité. Côté la pe mbango boye vieux. Bon moni celui qui s'assemble se ressemble. Omba za mwana Kofi pas spirituel mais za mwana Kofi. Parce que Omba vandi moi tourna vie na ye, s'adapter na vie na oui. Donc Omba c'est un grand chanteur. Et puis, ma zana vient pas me témoigner. On a bien l'homme des aspects inzulukable. Mobimba vie. Obimba Kofi l'homme idée inzulukable l'homme des aspects. Donc via ça toujours. Moni et l'homme trop bani. Kofi makasi boy. Zamene me c'est ça bon. Orchestre msuta kangama na quartier la tête. Te okangama c'est trop dit à préférence na vie na. Parce que la vie na ndenge ya mwana bobomba. Bien vieux car ndengo zolo ba vie. Te azama vie na ye ke mona bomba te mais vie na ye ke chanteur na ye azana ye à travers na ye. Donc Kofi vraiment azama te mwana makasi. Ngana benga l'homme des aspects, na benga ka e vient nzulukable. Tout ce qui est monument to respecter respect na vie. Akokana na mopao ayemba ka peneti mopao moi côté wana nde batu bamona ngo mwa flou. Bon, je ne sais pas quand je sais le bezanine. À quoi nous pense c'est bon. On va venir à Zoa Vienne, vient pas Zoa, ça bien donc on va vraiment ça va. Ouais, ça va vraiment ça va. On a ça m'arrive à Londres chaque fois avec tout tour Basanda Gazali. Et puis ça Emeline Zema musique. Et puis vient tout ce peuple mais tout Eric Salo. Et puis si bango tout que ba cap Salo ba papi Kenny boss à calme. On va koya. Poto efungwa mitozo ya. Ah vous me l'épée. Faut laisser le temps au temps. Parce qu'au temps coquille, c'est présenté. Nous avons et l'autre on a besoin de les 10 la showbiz. La 22 batboya, pour s'ouvrir musique avec Rambo. Il y a danger pour ba selfie, banzembo a danger. Oh kangambo ka eux. Donc grand peut être dans les bons. Voilà, merci beaucoup. Bolanda Gibiso Ebele, en tout cas Crisco Louvadi. Zaïwa na biso ya mboko. Est-ce que vous avez le baksa? Prince Yahweh le mystère Vexas Adel Djoko Bago d'Alger Angel Moussoili Makizembe Vienanga Gauthier mascotte Naotike la omba micro ayemba abwa ke sala bisobi Moni Mosika lobezala lifelo juviki Nana kuko makaka Guno jali Atala nzela nzube Ngomba Neba kokutana kate moto lingi ataba bumbina moto loboko viki ekobunga kamono kote binzole gatonga yebalete zema viki esio yokana nsango anga iwa yo esi ezindisanga nazinda naliwa lokola likala ya moto agoma putulu oyokoni atake pa yozali mabeni nyoyo ngala zala walimbisaka te viki yokeli bango to pourquoi lelo ngai oyo ne perdemo babako misusu ifale pa esimbanga